Au moni chemin de la gloire. Chemin de la gloire. Et il y a la formule 7 nyonso. Sauf vérité. Chemin de la gloire. Héritier Watanabe. Et il y a aussi sa formule 7. Nous avons à $100,000. C'est qu'il y a la moins cher. Si réellement nous avons à $100,000, c'est qu'il y a moins cher. Palinda a $100,000 et moins cher. C'est moins cher. Parce que Zela ne rolangai. Laisse nous dire il y a chemin de la gloire et les guines de Moro y a formule 7. Bon, Banzembo est belé. Banzembo est belé parce que dans chemin de la gloire, tu vois Banzembo est belé. Chemin de la gloire, Banovela Césali. What est ma bêtise? Banda a banda carrière naïe. D'abord, c'est un garçon très bien éduqué, assez instruit. Donc, à ça qu'on attend, on a été sauté même vocaux, solo vocaux, on a été dans la maison mère. Chemin de la gloire est corrigé, formule 7. Et corriger. Mais comment? Chemin de la gloire est corrigé. Mais comment Yangwana, je crois bien que le monde entier est ma solo balabala. Watate Karabanzembo cher ou koleka. Na lobby watate kara cher to moins cherté. Maintenant na lobby soki nzembo eza $100,000. T'es pas fallu à lobaki. Ouais. Yé pas na yé nzembo $100,000 pour yé mayo. Bon, au moins pour consommer chemin de la gloire. Les disques oyo et au long la formule 7 voilà ngai na confirmer yango. Au bandela ngosu. Ouais, na lobby avec Fox, les disques c'est seul disque oyo et au long la formule 7. Donc banzembo za wana dynastie sur talara de longo li formule 7 ici on rolanga yi dynastie sur talara de la lobby déjà au moins te na kolo ba soute chemin de la gloire. Mais comment comprendre donc merci beaucoup amis fidèles internautes, merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'en ce net moment vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission de Bino Bolingara Ming et donc on est sur www.idéologie.tv. David Wembe Nazo Pesara Maramunenge la rapport de Sarabino toutes les choses qui se passent ici en Angola et c'est un David Mela la Sarabino Masolango on a bêta Rabino Masolango Nengenini et c'est pas ça vraiment Namboka Oyo donc David Masola balabala lelo to faneli bongo héritier Watanabe Gogan Motona Tembe album héritier Watanabe et ça déjà na marché. Lelo tozana gesha tomono na masola balabala atofandeli nzembo ya Yaniki kini ya Rombox o mokili mobimba isendimi Yaniki kini ya Héritier Watanabe ayembele nzembo moko ya kitoko rumba moko ya kitoko o penda batu balingaka. Lelo na masola balabala tozo décortiquer nzembo ya Yaniki kini ya Rombox. Bozwa ba détail, bozwa mamba message yango pena ndenge nini Héritier Watanabe ayembi nzembango. Toza bongo na Gesha Botard. Botard si Edmond David. Bonne santé mon frère. Et en tout cas santé ça bien par la grâce de Dieu Nzambe azobatela oyebi kaka ke kolala kolamuka ndenge tolobaka ezala activité donc biso oyo tozo continuer ko vivre. Donc, c'est la bissorelle pour rendre grâce et pas ensemble. Ouais. Ok, donc. Tout le monde pour le chemin de la gloire. Ouais, en tout cas, pour le chemin de la gloire, il y a Héritier Watanabe. Nazo pesana no ba big félicitations et pas ya Gogan Motona Tembe, Héritier Watanabe. Ouais, parce qu'il y a artiste leader, oyo alakisi de quoi il est capable, alakisi capacité. Na domaine na yo asalaka oza musique en tout cas disque bimaki déjà disque bande bimaki lelo déjà toleki déjà une semaine en tout cas disque bimi bien banzembo nyonso ebetami kitoko gesha to ke non malem ya d'accord et loro nini salio olobake banzembo Héritier Watanabe nyonso za kitoko. Oui bon en tout cas na zwaki temps penza ya Congo parce que tango sortie officielle langozo salama je crois nazaki parmi ba bonné à liboso pour na koyoka na yoka tiango mbalamo ezaki na sportif donc nazaki je crois ba 50e ou bien ba 57e personne c'est-à-dire nazaki pena batu oyo
bazalaki mpena bata liboso mais nazwaki te koyoka banzembo nyonso nayoki banzembo nyonso en tout cas nazalaki mpena franchement convaincu Wata ayembi bien ayembi très bien Wata ayembi très bien ayembi très bien soko sur 10 ngai napesi 11 sur 10 hein so sur 10 ngai napesi 11 sur 10 chemin de la gloire Wata ndenga ayembi yo pesi 11 sur 10 napesi 11 sur 10 mam nazoloba na maîtriser yango mam naza koloba siko na maîtriser yango parce que nazwi temps penza ya koyoka nzembo moko yango na ye ko se réaliser que sur 10 une note sur 10 au lieu na pesi 7 sur 8 mais ndenge à travailler na pesi 11 sur 10 batesta Wata oyoki yango ndenge nini oui batexte ya héritier Watanabe eza batexte mo eza na maturité hein eza na maturité batesta Wata batexte ya Wata eza na maturité parce que lelo musique ya lelo eza musique oyo eza beaucoup plus basé na insanité batu baza beaucoup plus ko se basé pour bango bakatisa kosala succès eza koloba bêtise hein on comprendre kosala succès eza synonyme ka ya koloba bêtise te parce que banzembo wa lelo oyo tozomona lelo eza ba mise mususu bayemba banzembo bêtise mais comment Desnani si bon na ye pena pona otanga kombo ya mais yo to bandi le solo ngo te mais je crois bien que yo za mato mibale nga pena mato mibale na limite que za lito imoko yo to bandi ba mise mususu bayemba banzembo ba bêtise moi était donc to yebi bango to yebi na so kombo na bango mais je passe ce temps là ya koya quand otanga Wata yemba banzembo ba bêtise te banda abanda carrière na ye d'abord c'est un garçon très bien éduqué instruit donc aza kuna tanga te so tali même ba vocaux ba solo vocaux na etango za na maison mère zara ba vocaux moko boye ezalé ba vocal mais so zo yoka ngo zo sentir peut-être que non c'est quelqu'un qui réfléchit yango moni azo continuer kana lire wana siko a exceller makasi yango moni chemin de la gloire donc en tout cas lelo bila na ye mabe na bila ngate soki oyibisanga sonini lelo ye mabe na en tout cas na ye mabe pena lelo par rapport ndenge ozomonela marché avant tokotana na nzembo ya Rembox Yannick Kinia donc bayemba na bango mais de Yannick kota masola balabala hein kota masola balabala masola baba to apena na posa na yo déjà avant de décortiquer nzembo ya Yannick Kinia oyebi ke album na marché ça ouais naza conscient est-ce na minute openda Wata se positionner bon yango na otolo ba Wata a exceller c'est-à-dire ba biloko ezalaki nango biloko ezalaki tondo yo kango biloko msu esali ba 2 ans msu ba 3 ans tondo yo kango mingi mais Wata aye apporter touche moko boye oyo banda abanda carrière na ye nanu asala yango te parce que te na niveau ya ba texte ndenge tozolobela niveau ya texte parce que so tali banda retirada oye na mianche au sentir ba touche ezozala un peu différente so yoki retirada o comprendre o retirada so yoki mianche o comprendre mianche so yoki chemin de la gloire o comprendre donc eza au moni ba capacité ya artiste bongo ala qui ça de quoi il est capable parce que lelo il ne faut pas que to marcher ba moto to se voiler la face bato belé o bazali lelo o sala banzembo soko yoki banzembo abanda carrière na ye soko tiango oyoka rythme moko oyoka idée moko oyoka donc ozidon ndenge ne to loba kala mingi te ya monotonie mais Wata aza ko exceller parce que azo ko ya pena na pied journée ya monotonité donc yango zo la sa capacité l'artiste parce que lelo bato belé pe ba osala album osala nzembo ka po asene album ka po abwaka neka bato asali neka album pour apprendre boire bato mais ça album ka po boire bato bazali belé asali bazanga belé mais to avancer avec le temps na aider yo ils ont un problème de toi avancer mais particularité héritier Watanabe c'est la donc et là artiste mususu ba mo ça avant album asaila nzembo na ye pa boka neka bato donc abwaki na Lubumbashi na aéroport à Luano na pesi mbote pa ya héritier Kitenge DGDA
pour que soit sali bongo azwa loko na Paris na boaki Pati Masaki di Thaïlandais soit sali bongo biko zoloko na Paris na boaki Gino Dondo mobali ya Karine Mwanza azwe loko mais so tali sens pe fond ya banzembo asali eza nango te basé belé mais au fur et à mesure masola balabala azali nango parce que ndé na uta lobaza donc azana touche mo eza diversifié donc à chaque fois azali ko apporter loko azo sala ngo différemment vous comprenez donc so sali et loko ane ko kanarate ne loko wana donc yona bi azali ko apporter touche moko ya makasi na musique congolaise yango yemoko loba mingi ke asala musique intelligente et solo. Merci beaucoup à toi, Monsieur Lubanzadio. Analyse mutema mabe moko to tikale na mboka oyo donc kotaka masola balabala ekosala bien avec la poule papa Monyoko li. Bilamba sika toujours na éviter auta trikio ya auta polo avec la poule ga. Zalaka zaka la masola balabala ekosala bien. OK. Question totala na minute oyo. OK, musique ya Congo ekenda mwana ba rando moko boye na mwa ba rankini moko boye. Oui, que l'album est qui n'a marché. Ouais. Bata balabala balobaka album oyo yé kolongola album oyo. Album ya fali eye kolongola ba album mususu. Sikoyo chemin de la gloire. Et yo longola ba album ni na marché. Bon, pona ozala franc. Ya pona okosela mokili makambo te. Donc yora bena makambo na biso siko David. Omoni chemin de la gloire. Chemin de la gloire et pena ko longo la formule cette nyonso. Nazo so vérité chemin de la gloire hérité Watanabe et pena ko silisa makambo sa formule 7. Donc mais comment? Donc na limité lelo nandolo bana badage. Non. Chemin de la gloire et la gloire et ko longo la formule 7. Je te dis ce qui est vrai. Parce que le loco oyo chemin de la gloire est corrigé formule 7 et corrigé mais comment chemin de la gloire est corrigé mais comment yangwana nazoloba je crois bien que le monde entier ezolanda masolo balabala monde entier ezolanda Cédric Yangebeni Grand Boule azolanda ayebi makambo oyo ayebi makambo na lobanga na kosa te profiter la petite sœur nanga propre la bengage rombox ya mwasi Patricia Nkouli Potine na pesi mbote petite sœur nanga motema donc makambo na zoloba siko na lobongo pena noir sur blanc chemin de la gloire et yek automatiquement kolongo la formule 7 et chemin de la gloire parce que ba disque o nyo sondo bima bango ba notre travailler ba notre travail n'espoir te que ba kolongola biskande on a biso fali pour le lo masolo ba toi na balabala bongo te toi ba vérité toi na balabala toi lati ba cravate te toi na plage yango toi lati ba culotte c'est anglais donc monsieur Lubanza le goût à torsini donc matro vous comprenez donc chemin de la gloire et y est automatiquement au long la formule 7 et le on a lobby David na lobby on bena lelo na masolo ya balabala et ça bon changer de laisse nous moni ya chemin de la gloire et les qui nous moko ya formule 7 bon banzembo ebele banzembo ebele parce que na chemin de la gloire toi banzembo ebele chemin de la gloire ba novela Césali tous en les barons ya kulutu ngai Christian Tshisekedi en tout cas na profiter na PC bambote sika zali kulutu muté ya malamu. Sans oublier Daniel Massaro, on appelle si Mbote. Donc, Banzemo Zebele, Novela Césali. Te Banzemo Nini Obote, Bomonique, oui, Banzemo Pena et l'équipe Banzemo formule 7. Banzemo Ezana, chemin de la gloire. Les barons. Les barons. Et l'équipe. Héritier, Watanabe a immortalisé Kulutu Nabiso, Yamuté Amalamu, Christian Tshisekedi. Yango, c'est bon. Sorozi Rombox. Oh, héritier Watanabe a immortalisé Yannick Kini ya le millionnaire. Ndeolangai Nzembo wana banana botama non non Nzembo bongo te.
pour la so disque bimi au mona ka non nzembo ekoka na nzembo boya mais na biso yo banana botama baname na botanga na mama emo donc na yoka non yoki te nzembo oyo eleki nzembo ya Yannick ni ya Rombox mama na chana ndenge osakana te David mama na yebisa yo eza vérité parce que yo yebi to ça ala ngola to tambolaka soit tempé au tambola donc deti ngai na kota na ngabarte mais nazomona mo pepe ndenge à chaque fois ba nzela nyonso on le kala comprendre bien que non até et c'est Watanabe grand garçon donc nzembo na Yannick ni na balabala pena banzemba wate tobeta mais les biso to za balabala ah toi la bureau tu peux sentir venir oui chemin de la gloire pena yango kasi yango na yo revenir ne loko on a dit que non chemin de la gloire yango nde et automatiquement on la formule 7 ya Fally Ipupa ande on a Fally Ipupa la PCP mbote pour tous les actions ba congolais na bon les opinions hein pour tout ça ndeni les gars opinion monsieur le Banzadio mais comment donc va respecter opinion là yo mais comment David Wembe la masola bala toto tambola malembe ouais toto décortiquer nzembo ya Yannick Kinia teste na ngweza ndenge nini wata yembi yango ndenge nini gesho bon texte na ngo penza eza texte mo eza na fond ya bien ya parce que wata alobi ba belle phrase moko oyo je pense que ezali pour revenir na vie ya mutu na mutu comprendre pour alobi phrase mo bona kati na nzembo wana donc eza ndenge nini eza conjoint na conjointe donc soit bon a spécifier quitter mutu o azolela poza mutu azolela vous comprenez mutu azolela bolingo donc soit conjoint ou bien conjointe azolela bolingo azo réclamer bolingo mais alobi ke maladie ya bolingo akena ngaliema na clinique ngaliema donc bakisi nyonso esili mais bako traiter bolingo te bako traiter ka oya bolingo nde na bi conjointe ou bien conjoint azalaki nango vous comprenez après na suka nga yo lobake non maladie ya bolingo donc ba traiter ngo kana bolingo po lelo nde tolobake non bolingo ekufa te bolingo echangeaka lelo yoko oza na fille mo boye bolingake mingi lela e mingi boboyani siko ntango boboyani bongo elingo loba te ke no banda boboyani après finalement yo olinga si te bolingo nde ekufi epa na ye bolingo ekufi epa na ye mais bolingo oyo tikali lango ekoki mpe kolinga moto mosusu yango héritier Watanabe na nzembo ya Yannick Kinia ya Rombox wabike non maladie ya bolingo etraitamaka kaka na bolingo po akena ngaliema bakisi donc asimba kisi okisi te azwa donc nayebi te so akende kutu tina ba médecin traditionnel mais on dirait héritier Watanabe babe akende na ngaliema makambo nyonso esili mais moto azalaki na problème ya love akozwaka solution te or que démarche oyo nde osala ezali démarche mo ezalaki erronée na situation oyo azalaki nango esengai te kaka ene kaka ngaliema esengai ke soit abongisa na mutu oyo babebisaki ou soit soki na mutu wana esimbi te alingaki carrément achanger mutu mosusu donc yango ide ezalaki bongo moni nayebi ke mokili bandi lelo te banda kala mais mutu na mutu wana touche na ye ayaka mpona komema to koyana touche ya sika mpo ba comprendre penake non message eza transmis gesho yo oza mingi na Yannick Kinia box selon yo nzembo ya Yannick asombi on kombe pa wata bon moi rando moi masolo mo te ko beta mabeta ma masolo ba 100,000 bato mususu nde sa Fally Ipupa ateka nzembo 100,000 parce que Yannick Kinia box ndenga za bongo asombi nzembo pa wata na kombe bon nganga na loba te ngana na loba soki si réellement nzembo za $100,000 c'est qu'il y a la moins cher
si réellement nzembo za 100 000 $, c'est qu'il y a moins cher. Balinda teka nzembo 100 000 $, et moins cher. Zela na biso za moins cher parce que zela ndeko langai. Permettre nga bina lo. Malo bina bana. Permettre nga. Ce que ça 100 000 $, c'est qu'il y a moins cher. Aujourd'hui on a vu bon point. Parce que Yannick Kinia Rombox aza millionnaire. Aza millionnaire, so mon frère. On a ma bête, so kende na parking na ye, au monde ba Rolls Royce, ezawana, au monde ba Ferrari, ezawana, so yebisa ngai Rolls Royce na 100 000 $. Eza équivalent moko. So le bani donc wata te kaka nzembo cher ko leka. Na lobby wata te kaka cher to moins cher te. Maintenant na lobby soki nzembo eza 100 000 $. Te po fali alobaki. Ouais. Ye pa na ye nzembo 100 000 $ po yemba yo. Bon, omoni ni mama musique. Siko wata ndenga yembi Yannick boy. Yannick était millionnaire, après si wata combien? Bon, omoni négociation ya millionnaire Yannick Kinia na wata. C'est vrai que baza ba mi ngai naza mi ya Yannick Kinia Rombox. Donc tant où ya sololi, mais c'est ça que supposons que même wata ba va payer 200 000 $. Yannick Kinia nga pesa ngo. Yango na biso que non soki nzembo za 100 000 $, ndenge ndeko alobaki, c'est qu'il y a moins cher. Vous comprenez? Mais comment? Maman zo biso pena yango na David. Soki ya 100 000 $ pour na bien. Yannick Kinia Rombox aza millionnaire. Ce qu'on appelle cet exemple mo eza clair. Soki na parking na ye ba Rolls Royce ezawana. Marambo na zoloba na profiter na pesi pe mbote pa ya respect et pas ya papa le papa Pepe Kouli, papa aboti biso aboti Yannick Kinia Rombox. Na moni pe petit frère na Pepe Kouli, ouais papa Pepe Kouli na bi ke azo séjourner kuna na Djobu na pesi ba mbote. Et puis il a profité pour sa madame Semé qui n'a biso Brigitte Kalanga motema ya Yannick Kinia Rombox et puis petit frère na biso Dan Nkouli. En tout cas ndeko langai soke ndeko langai omoni à partir ya lelo je crois bien que millionnaire Yannick Kinia otala biso millionnaire tuza na bayaya na boyi na benga na ke mpanzi na benga mais masola balabala ba sepeli peke osunga rande osunga pe batu mususu donc message na pesi millionnaire yangwana et bandela mo yo bien le bon malembe penda yo bien ayo ko penda bien bata balabala penda yo kaskota ko mi mbala moko te comme j'ai par intérêt mais comment comme j'ai par intérêt et ça lelo eza mission na yo po yo za te to tseye boy donc soki esili elongwe akota su te siko mpo atikala kaka boye yoza wana te en tout cas message na pesi epai millionnaire en tout cas baya baza awa David toza awa toza mpe na ingénieur Messi Lubanzadio en tout cas baleli balobi ke soki partenariat ekosalama entre millionnaire na émission ya balabala esala mpe bien mais nayebi ke millionnaire azamtakanga mutema te poso olandi même na nzembo nde wata na nzembo ya Rombox wata be loko mo boye phrase moko boye tant so bato bapretaka tase to baprete te abi ke non Yannick kokanga motema te donc elakisi ke non aza mutu oyo ayedaka bato so oza likambo en tout cas pena azwaka pena temps mpe courage mpe moyen ya koyede mutu oyo aza na problème. Yannick Kinia Rombox kokanga mutema te pona masola balabala kota penda masola balabala ekosala bien Yannick Kinia Rombox to na posa na yo masola balabala toza penda na posa na yo kesho omoni ngo ndenge nini est-ce que nzembo Yannick Kinia penda ekobeta ekokanga pe ndenge kanga barumba mususu ekanga ekanga penda Kongo ekokanga penda monda te omoni nzembo ya Rombox Yannick Kinia le millionnaire eza de ekokanga pour n'attendre à notre solana junior kafanga hôtel de monnaie aïbsinga keno abi keno en tout cas ba coup de chapeau pas hérité Watanabe en tout cas partout bato bazali en tout cas mamoye kende bien donc nzembo zo beta na une semaine ndambo o mais nzembo zo beta badora lutadi la bayebi nzembo zo beta babi ya kuta bayebi ba falon ndaya
zomona balalita qui a la bango nyonso donc baza conscient bayebi ke nzembo pena ezobeta pena ndenge osakana te. John Kitenge mwana mama Josephine Tsambu na pesi ope mbote si ozali. Na ina tikolo no boka batu mabanga. Ya OK. To cité na biso déjà. OK. Te feza ngonga. Na bato batali yo rolo bani pona bango. Ouais, na bato oyo o batali ngai ezaka ke bo consommer chemin de la gloire. Eza disque oyo et au longo la formule 7 wala ngai na confirmer yango. O bandela ngo susu. Ouais, na lobi avec Fox, eza disque eza seul disque oyo et au longo la formule 7. Donc ba nzembo za wana. Dynastie. Sur talara de longo la formule 7 ici on wala ngai. Dynastie. Sur talara de na lobi déjà. Au moins te na ko ba soute. Chemin de la gloire. Mais comment? Comprendre. Donc ba kende bandeko oyo banzembo za na plateforme nyonso ya téléchargement. OK na Spotify, YouTube, obetira chemin de la gloire, beti Rombox, oyoka texte, oyoka fond ya nzembo, oyoka idée intelligente. Ya pona le repasser une opportunité pour taper ba que batu beze belé mais to ba ke bukolo sala liste obo sanara batu. Donc nazo pesa ba merci belé et pas il y a patron maître JP Loabea. Na pesi mbote pa ya Patrick Aloni 3x5. Na pesi mbote pa ya Patrick Alonso en tout cas place aux abaya ya tout ba mbote na bino. Na bige mambo eza bien batutu o balandi ngai balandi biso balandi masola balabala. En tout cas pena bo zalanatan bo consommer chemin de la gloire parce que gloire eza place wana boyo kapena ba ida sika azo pesa mote pa ya les millionnaires Yannick Kinia Rombox na leli. Donc en tout cas millionnaire toza de kere pa na yo toza ana Luanda déjà na musika to bige programme Luanda pesa la ya otala biso. Donc tozali mobilisation très bien. En tout cas chant ezo yokama donc so que partout na ba venir nyonso ya Luanda même na fefo chemin de la gloire titre Rombox donc zo beta na nengo salanté millionnaire bambote yangwana donc asepeli Rombox Yannick Kinia kota masola balabala o biso to kolo baga yango wana. Donc kota masola balabala ko zo pe invitation to ke Soudaf to sali pena masola balabala na ndenge pena Soudaf pona Yannick Kinia écoutez le côté. Donc tout ça prêt pour na bino, tout ça prêt pour na batu nyonso et surtout pour na ko tombo la musique ya Congo biso pena to za na biso to za au millier mais sur le bandit de l'ingana le babongo au millier ata bo fina biso mais biso to za au millier. Donc merci à tout ba accompagner masola balabala ngo basanini bon on a profité na pesa pe bambote belé à partir de Nairobi. Ya nazo pesa maître Golvi champagne na pesa mbote na René Chaumba en tout cas bambote na bino sika bozali Pati Masaki di Thaïlandais Gino Dondo Dora Lutadila Junior Kafanga Hôtel de Monet na boaki petit frère na ngai Shadrack Lusameso et puis Benedi Moutouani Beni Panzu bambote na bino tout donc c'est bon. Merci beaucoup na batuto ba accompagner masola balabala bo s'abonner massivement à Idéologie TV, massivement na masola balabala bo partager la émission, moi ba commentaire, moi ba j'aime wana ko sala wana et ça la bien. Ya ko soit na kandete ya ko finga kandete. Moi ba discussion bo sala wana na ba commentaire et ça la moi bien, bo partager ba idée, bo finga te. Gesho ya lobby na ya lobby selon ye, les amara opinion za ye. Yem ta lobby yango ke chemin de la gloire et yem kolongo la formule 7 yem ta lobby yango pour mes amis. On est ensemble avec vous masola balabala toujours